Caleb, tu dois changer ton comportement. Toujours un problème quand on a bas. Pourquoi? Na ba mbali to banga ba mbali. Nga to so le problème nga te ponga na relation masoko. To libolo. Nga ko ya kutute comme meka kutute. Comme meka te sérieux. Ba comédien oyo bozo telema bozo finga lise. Botika ko finga muta konza mboka leka litoyi moko te. Caleb oza ya mukolo makasi. Comme on benga lise leki na benga leki na dabino mbale boso lise te tozo ka te lise ba fundi yote ceux qui comme on ezaki cité na makambu wana pota batu ya mayele batu ni start time elo photo ozwa ki wapi start time bi engai to na ko Caleb zengi masoko nzela munoromne kwa elastique sile elastique basa minoromne ba mabolo minene ba minoko fonga maka Très belle émission présentée par votre humble présentatrice Grace Parker de Balobi. Grace Parker n'a raté à Beaux-Arts TV. Azo continue toujours copier ça, le meilleur quoi. Donc quant à moi déjà, je remercie déjà tous les abonnés de Beaux-Arts TV, et puis sans oublier toute l'équipe de Beaux-Arts TV, donc collaborateurs de collabo quand aux alara dans l'ensemble sur Beaux-Arts TV. En commençant déjà là, je vois déjà donc Jires Kilongo bras d'or derrière la caméra, Moto Bimisa Grace Parker télégénique Mikolo, et puis je vois encore Hilaire Clark Nyoka partenaire Yonde Souka, et puis je vois également ma consoeur Grace Makola. Donc une fois de plus, joyeux anniversaire à toi, te fêter qui anniversaire et les qui toko ma consoeur. En tout cas, joyeux anniversaire. Quant à moi déjà, to kota na ratia maman na likambo, invité dans vraiment à l'élo, to loba troté, tendresse dibinga. C'est avec elle to remeka ko développer ma solo belé et ça vraiment ma kelele quoi na ba réseaux sociaux na ratia ba conférence de presse ma a Rosala vraiment présente pour te développer mingi na yepoye pas aller na ratia conférence de presse. Non, c'est déjà na caméraman na Jires Kilongo brado do afungola biso penza to kota vraiment na ratia maman na likabu na ye moko. Donc la patronne Tendresse Dibinga en personne déjà dans le plateau. Bonjour Tendresse. Bonjour ma chérie, c'est Tendresse Dibinga la sirena. Moi na muluba loketo pete mbisa aquarium. Tala kasko simba to bongo nanga bodundango. Ou allons-nous tozo kende wapi ai Karim Okonti la baronne Mama Coca-Cola ba chinoise bana mamba combattante boya ko s'abonner awa e ko sala ngaka bien floka beya wani avaloti pindi tour d'Europe pour la jingi na le pin ou allons moto bituneza yo bieno yanga to cosmer ngai yebara ki kombo chaîne Beaux-Arts TV et puis présentatrice Grace Parker la fille du pouvoir. Vraiment Grace Parker toujours batba s'abonner à Beaux-Arts TV. Beaux-Arts TV est la chaîne na biso, chaîne ya bato mayele et puis ba connecter sa propre kitoko lokola ba Grace Parker, ba Grace Makola. Donc voilà, et puis caméraman Azam Mystique. Comment on est qui manga? Jires Kilongo bras d'or nde makambo mbala mundu agu tala mbala gumya mundu ko komisa e basi ya poto balinga yoka kombo ya mibali te non faut ba ko mona e balula e ponga monde tanga mona ndimi donc c'est que makambo Kitoko mère tozo kota vraiment la race ya bien émission na biso to zonga non moi simamuke toza déjà na race ya déconfinement tozala confiner tozongi vraiment qui ne zongi ndenge zalara message car par rapport à déconfinement vraiment c'est sengo mingi et puis merci na nzambe pour alekisi biso malade moko ya makasi to kufite to tika na bomoi bo ba kufi ba lekisi na ilo côté mais molimo na bango et vanda toujours car na kimia voilà et va na kimia et puis na sepeli ba pasteur bo déranger ba tumiko na mabonzate s'il vous plaît biso zo na confinement mikolo nde ba on a les choses les plus graves
et puis étonnant. Ba déconfiner ba église, toyoki loyenge pesa mete jour ba déconfiner ba bar. Donc Ok, comprenez que, chers internautes, c'est l'ambiance de l'émission Votalara Tendresse Dibinga ya Pesarane Kamakambu. En fait, Mikolo, vraiment, la moni, c'est comme si au komi vraiment très attaché, au komi sous proche maka sina mokonzi. Nazarana Karine Mokonzi depuis Kala, Maman Coca-Cola, et Maman Château, motema batu ya tigre, on a besoin de tension. Quand on a bomba mobile, la qui sera mobile nae. Tout repé et ezala pena vena ndenga so. Il y a pas de invitation au Royal Libala. Pour une personne uniforme, pour une forme de geste. Donc mois prochain ça va inda, ça va cause la flamme jour en haut. Et puis des jours à mariage à Karine Mokonzi cause la férié. Si tu sois déjà dans le gouvernement, tout ira bien par la grâce de Dieu. Il y a donc toujours développer comme moi solo et là on y a une tendresse dibinga ou alingara n'était pas manique de John Bowe la rani moi il y a des gens qui zengi muto ça la bien te atika kuti et là on a sepela ranete nangi azonga na santé on ngape na zanango au moins santé c'est la rapé mon on to mais ils a bien moi le soko taille mu pende tokos film acoustique donc facile à garer quoi il y a manique exact il y a malade. Il y a des azonga kende sana akende kozoba kisi. Alors comme azo boya kazo le micro peut sera sous et bakara malade azana ngwana. Alors so azo boya eza mabe. Comment nani? Manike mitala yukasoni. Zwata temps pour la temps foutre dans le poso nao. Poza kubuka makas. Mais bah propose de tenir contre ye penza boza ba concert bino nyonso mais oko dénigrer na ba genre wana te nzambe a concert yo somo de atia micro yamba moto inviter tie micro lo ko yo tchenga bo abimba ke lo ko inviter ya zana ka uniquement pour finga so ngadi binga na zana finga ka et puis na tchaka micro na bima na ke lo ko inviter ta niveau mutu bon nzamba sala ne mutu na santé na ye mer yo zano mutu wana za santé na ete manika zara munene bien solo bichacha bibaka bakalele comme senda komi wana en tout cas so za muta munene ko langa elengi so beba lo ko manike baka mela tourner au peso suite. Bon, voilà penza chers internautes, comprenez qu'en mode d'émission grâce par cœur à Zaneka na mituna biyano eza tendresse dibinga ba guerre na bango na manique de John. En tout cas moi je sais pas wana ba propos na bango mais je suis à polémique donc naza na rate polémique wana te bo tenir nga vraiment ba rigueur te poto kota vraiment na eloroza capital vraiment to yebi pe que obeta rapé banzonzingti ouais na sala banzonzinga mo pe na tunta ba film ba gag ba film c'est na sala ça rapé na salaka. Mais narati a monde ya théâtre en général quand est au bengango en fait et apporter là non nini et puis et loro o nini poussar non au côté vraiment narati a théâtre nga théâtre ya passion nga c'est dans le son naza diplômé na coupe couture gradué l'animation culturelle donc naza multimédia et tongo et puis fanatique nga na théâtre za maman Essengo. Depuis poto na pesi mbote biska azaso bazana bomo to akufa na ebité mais na pesi ka mbote biska azali et c'est ngone bakata Nicole bakata pour Nicole bakata kuta na belage vérité yebi ke dibinga aza fanatique nanga et puis jouer na sans bakata na mama Sengo yango sala nga tendance dibinga sikoyo obandara vraiment art na groupe nini o penza o kotanga kombo na banda théâtre kala na groupe papa Lobe Kimbatse qui n'a pas si mbote sika zali kolongwa na kina na kupa Delta Force Tambu o motema ya bato la di kulanga na pesi mbote sika bazali kolongwa na kepa Sami Mokili na kepa Ngadia na leki na groupe moko bona salaka et na minute on naza na groupe nanga Génération F. Ouais, merci beaucoup. Tolingera to yeba moi ba to zo moi ba réalité wana o éclaircir biso et en fait on arrête ça monde à théâtre. Pourquoi beaucoup mi trop focalisé dans yaro ina na bino nga ko ina nga ina o ba ina ba do ba complexe ba bandoki ya butu comment mutu nzamba sam kilo ke ina dans les villes so za ndoki ya butu donc ko luke na butu ko kite ko luke so na ndenga moyi on a bango nga ina mutu te pona ngara mutu nyonso na considérer mutu tout na respecter mutu tout oyo a respectanga
biloko nini oyo neti ya mabe oyo penza o reprochaka en général fille à théâtre na garçon à théâtre? Bon nga na koloba ngo te mpo na nga soki ozaka motema mabe kobana ki motema mabe na yo so ozaka motema malamu kobana ki motema malamu soki asonga to bozalaka bongo mpo nga na ochange yo te mpo eza ngo ndenge na boyoyi nabebisa souffle na nga c'est à elle ou na ye to na lui ayeba oyo aosala ya mabe un point barre nga na conseillère te nga na kana mpona kobebisa un point barre po mingi pe surtout neti nde bosala banzonzi bon producteur so baye batindeli bino caché et botaka likunia moko entre bino omonaki ngandi boye ayebi ke batiaki kombo ya tendresse dibinga na kati te aokata yo abendi ntango mosusu mwana mai na ye babangaka bayebi ke moto eza gaz eza amosi oyo place wana yo baoconsidere plus ke donc po asopama te po akomprendre déjà sa sila na ye kala aoluka yo ozala te akotisa diabo po babenga nde ye voilà balobi pe yo pe ntango bakobenga o producteur pe soki asepeli na o on a besoin de producteur te peut-être sila bafilme par mois peut-être $700 $500 mosusu tozala topesa kosasa film baproducteur baselema bakalama bacd sikoyo YouTube eya efacilite biso nyonso mpona basede bazaka kofina bato ye te mais YouTube etoboyinonga na osele wana na otya baotalama baondimanga baokommente baopublie na opesa mpe bavie ta niveau toko collaboration na o na concert na yo kaka naza bien na wazaka nanga bien so nanga bien te kozana nga pe bien te pona linga ko te po linga nga te makasi el comme na koloba lelo pona ya popo ya Caleb na Elise na bana trois personnages ba comédien oyo bozo telema bozo finga Lise botika kofinga mukonza mboka aliaka litoi moko te aliaka matoi mibale ngadi binga naza ni pour Elise ni contre Elise ni pour Caleb ou ni contre Caleb. Non, moi je suis au milieu du village, moi je suis là pour na kopesa la paix et puis pour na conseiller Batou. Caleb, tu dois changer ba comportement na yo toujours a problème kana bana basi. Pourquoi na bana mbali to banga ba mbali nga ko to le problème na nga te ponga na relation masoko to libolo nga ko ya kutute comme meka kutute comme meka te sérieux. Lise c'est ta petite sœur et puis un collègue na yo. Lise alobi ke ya funda ke ta funda Star Time alors le likambu ya serpent te on a un serpent avec un serpent te aba likambu ezaki des affiches place wana ya Star Time ya bouquet na bango batia ke longi na ye pour photo na pesa kite eza bien obi Lise Eliane ayaki pona ko sauver ba âme. Lise aza Moïse na ba comédienne oyo ba mamiye bakate o bazwe le ba mami ki place moko bo mutso le la ombongo yo pour profiter de la visibilité bon moi na ngate ba tianga wana tu bénéficies quoi ngana za sonde tira tam talibé na panneau o ko dédommager nga Lise ça l'exhibition muto lela mutu te a réclamer ba droit na e olé te conseiller ndeko mobali Caleb que aluka Lise azalek ne ba boma moto bino ba tinde sko bozo ko entêter Caleb allez Caleb sko to bozo finga Caleb ba to erreur ça que ça bien mais peut-être Caleb ba bona ko ayeba que c'est erreur maintenant ça va que non Caleb o sel mabe ayo kamo ko linga kai c'est le to ko ba po mo na réseaux sociaux tu ba que non dans la même chose quand to lo bango te alors bon tu ko finga Lise bino ba za ba tshebelo no bo bénéficier le côté tout à ce ko nyonga te na mutu abimisi boy na mutu ba système du malamu abimisi aza hypocrite te obotika e bino babandani et puis na mona na comédie mota tonga tanda ko niveau a boy bazali est-ce que oyebi ba vie privée na ba Caleb pas un patron na minute so total vraiment la race na zo tuna kaka po aza patron te pa lobby mo ka leli abi mo ka théâtre ya pasi boy kena ndenga po eza musala nyonso ezalaka ka pasi patron aller la rater patron la OK c'est bon autant donc c'est que ça patron te to bunda to ba débrouillard biso nyonso mutu nini ya sala te comédien nini o azata na 30 hôpital na Congo awa azuna mbongo théâtre azati to ba mandiante biso nyonso to ba choquer biso nyonso to mo mona président mami pardon zena soloba mais motema mabe ezo persévérer alors c'est pas bien tango bengi mutu
pesa mutu o ekoki na ye wana temba comédie n'est pas Caleb oza ya mukolo makasi comme on benga lise leki na benga leki na da bino mibale boso lise te sozo kate lise bia fundi ote ceux qui comme on ezaki cité na makambu wana pota batu ya mayele batu ni start time et le photo ozwa ki wapi start time bi engai te toki na ko Caleb comprendre déjà c'est simple OK na midi à 14h poani au cas yo mona na comprendre et puis tel direct na comprendre mona ngolo bana biso ka yo moko wana o funda lise boko sama na lise ka yo moko wana o limbisi lise ka yo moko wana so lise akonte boko na musika o lebeli biso nini Zwa kimia agis des essais poussanio bope ko apprendre nga avant pas de luka ngate o zui pété ya yo ah c'est rosali zoué koti ouais oh te koti na loba we koti na ninga una kipaka pour réclamer tout c'est comme minutes de faire to ke déjà 15 minutes ou 20 minutes ngo obike na hotel manga mona ngamoko mpona loba mina théâtre ba tsanga misu quelques secondes pas ngoli tableau misu donc bon hotel makasi donc zoué exactement c'est tout ce que na média ozolandanga donc Caleb Luko benga ndeko no lise bobongisa c'est pas la peine boya na boya na ngona awawa boke bobongisa un peu bar so c'est ma be présenter mes excuses et longole loté tu pas lise aux appels moi si aux maman moi c'est pas ça dur bongo théo sur une non fina boma tchana c'est la famille ezali bota quand on est aussi nous on est là pour na kotiaka ko pesa conseil boma fina comme start time on peut bon maman gérer bon non mais conseil na peut ko connaissance mile bato théâtre té yo mo ko ba ko boyo ko fana ko la pululu ko fana ba souci pour no benga oté pour ba inyo bango nyonso pour nga mo pena to ma martyr nango pour ba nga ba toucher bango té ba vérité na bango té so c'est la vérité na bango allez o mutu mabe alors que on a lobby timba tchana c'est fina boma ko gérer été Caleb a peu son on a serpent parce que ah yo que nous faisons no start time on va serpenté on aurait ko loba yango wana d'accord merci Eza déjà et Loro Moro sali au PC déjà conseil tu étais au milieu du village au lobeli ndeko na Elise comme ta sœur et puis au lobeli sous président Caleb mais beaucoup plus na kati ya conférence de presse puisque tu étais présente et Loro nini o baloba qui est intéressante pour na dossier wana oh pour nous intéressant kinga Elise abimi Moïse Eliane aiko sauver ba âme afongole belé ba miss o ba artiste be ba ki batina ba za ko miye baté ba ko fela ka visibilité mais ba éviter que likola visibilité tambola kanzela mona mbongo o ngala zu ya makasi yango wana. Donc merci beaucoup message écouté déjà par rapport ya batu mususu pe ba romo mema on ndenga polémique pour la monnaie pe ba poster pechanga ba tie pechanga na Elise batu ba romo lo ba n'importe quoi et comme ko finga no pe za ka bongo ba congolais ba ka bongo ba zwaka news za ka yango wana mutu to nga aloba pas jamais pas les pages insulté et pas Elise tout le monde ya kingandi ya aussi pas bon pour vine et kota a booster a zambongo na donc ya normal bolanda ngote et comme polémique Elise vraie chérie à l'équipe Changa ba mususu ba lo ba côté boy ya moi c'est dépendant na mobile neto na moto ya lingi na moto ya linga kai la comparaison langage de faible na bato bazo ba na comparaison wana. Voilà, chers internautes, tozo koba kobaka na kati ya émission na biso tendresse tozo nga souci ma par rapport ya yo na Gloria Olangi toyebi ke yo tellement oza chez mère Mokonzi et loro nini yango yo olingaka te par Gloria Olangi. Gloria Olangi c'est une sorcière. Le bien la français pour aza na Grèce. Aza vraiment ndoki. Mambasara avec docteur mutazana na zemita bota mwana na makanisi apesa mwana bébé comme bébé satana est-ce mtabonga muta normal okanga balasina balastique na makolo oboko pour mafuta olata image ya basi ya zemi wa normal to finga batu bakunda ba cimetière bakitamba pour cimetière ba pauvre est-ce que mtabona ko zana azalo lendo bisa sala oh azane déjà na mikili na ba Grèce ngwa muta souffrir na pas la voilà na 10 personnes. Pas de bouteille ni mobimba. Azui déjà mukanda zape na ndaku na. Ah boni comme kana ngwani yake ndane bula vana Grèce to na bula kota miki. Ah eroto fula grâce ki zengi masoko nzela mu normne kwa elastique c'est l'élastique. Basa mi normne ba mabolo minene. Ba minoko fonga maka.
fongo ndeka munoko fongwama et ba sa minoko mine so lemba limbanga ba so ezotanga ba sens te ero belanga bango te Gloire Lang c'était mukinzar ay lokote à ça akoma déjà expiré donc a mabi pupula ki nakobi pupula kuna olobara mabe oyebi ko olobara mabe ba propos fingi wala vraiment ba ko porter aux plaintes oui au fingi obimisi ben injure o eza ben intimité o lobi o tangi ko nga tangi comme lorotin yo so tongo yo aux éducation la vie ce professeur appelle sa cour à lobi vagin libolo yo ouais professeur en impoli ten o lobate aux zone éducation la vie on nga lobi ngwana je m'en fous o mon nga zem poli mo zem poli na tatene impoli na pasteur mon pain poli on nga ko lobangwana. Ah, en tout cas, chers internautes, ne me tenez pas vraiment rigueur. Comprenez que Grace Parker a looké tendresse d'Ibinga par rapport kaka yaba ma kambwezo bima bima mais oh yemorazo répondre Esaïe c'est pas moi. C'est mieux. Yo tchanga micro, zabiso balé. Ba propos tenus s'engage que l'auteur, mais mes propos tenus s'engagent nous deux. Mais si on peut t'appeler pour reprocher le romo, on va nous reprocher parce que moi je réponds à tes questions. Alors. Tu réponds à mes questions, mais moi je t'envoie pas d'insulter. Mais moi je ne peux pas insulter. Je dis la vérité, rien que la vérité, madame. Oh, voilà le problème la vie nanga. C'est la cabo. Les monsieur beba siko. Et monsieur beba te. Beba siko kaka siko n'a prête en tuer pour tout. Siro yo bozala so lingo démarrer une émission na nga na yambi yo makasi quand nous allons démarrer. Oh. Chers internautes, comprenez que attention Mati Meto qui tissa tempo Kalaté. Je rappelle déjà à tous les abonnés de Beaux-Arts TV Kalaté le 7 septembre. Botalara Fio à Botama le 7 septembre. Grâce yo le 7. Ah, Autrichenga. Le 7 septembre, Grace Parker va fêter son anniversaire. Donc, diaspora, lingarangai, bengarangai, en tout cas, karaté, non. Moi, code, moi, Wester, et ça, l'arabien. Hein? Là, déjà, non, lancé déjà la batunion sur Obatalangai. Donc, le 7 septembre, c'est mon anniversaire. Un souhait me ferait vraiment du bien de ma part. Tozo chuté déjà Tolingi mère APC là, poto boucler déjà une émission à Bissou. Vraiment, merci infiniment à Grace Parker. Joyeux anniversaire d'avance. Et malgré que mon anga, tout ça vierge, on a le 5 septembre, on a le 7. Et on a lancé car Nino. Nino, nous avons ça, c'est pas Nina Sima. Mukolo Chen, comment les Iraniens? Le boss de boss, le big boss, Papi Kelly, l'homme du pouvoir. Papi Kelly, l'homme du pouvoir. Je dis bien Papi Kelly, l'homme de pouvoir. Papi du pouvoir, hein? Papi Kelly, l'homme du pouvoir. Papi Kelly, l'homme du pouvoir. On a besoin 4 fois. On a besoin, on s'est manifesté. On s'est manifesté makasi avant le 5 septembre pour l'anniversaire nanga et comme ça nanga bien makasi nga bato poto botine nanga vidéo te botine nanga de barcode. Merci infiniment na yo, merci na caméraman na biso et na ba abonné à chaîne na biso Congo Art hein? Beaux-Arts TV, vous s'abonnez massivement na Beaux-Arts TV. Oh, esa chaîne na bino, esa chaîne nanga. Vraiment vous s'abonnez massivement. Merci na valo plus du tout d'Europe. Floka Beyaka Beyawani, fa l'artiste noir. Mon numéro c'est plus 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430 ou alors nous moto. Merci beaucoup, chers internautes. Vous comprenez bel et bien que tous allez vraiment on est en pleine émission avec Tendresse Dibinga. Naïe, Tomeka qui est un peu développé ma solo, te démentir au Batu Bazala, au Kansana Bandenge na bango. Quant à moi, déjà, Grace Parker, je vous signale déjà les solos Zara Moko et anniversaire. Donc, Nayoka vraiment son. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Au revoir. Bye bye.